Mbote bandeko balandi, mbote babonné à Miss Elongation, mbote de partout où vous êtes bandeko, triste nouvelle. Et puis si pas si bandeko nangai, sœur Nabiso, Tatiana Cruz, sœur Nabiso, auti kobungisa bébé na ye bandeko, botala nzambe nde asaka makambu na ye na lolenge na ye. Touti komona défilé de mode ya bazemi awa na internet, bandeko nanga, tobanga nzambe. Vraiment, naoki pasi, naoki na mawa, naoki ya bo mama. Yango Glory Olanga lobaka pasi ya kokufela mwana. Muto nani ya kufela mwana te aoyeba pasi ya mwana te bino bato bofingaka bana ya baninga. Botala ndeko na biso, moyembi na biso, musicien na biso ya mboka. Yepa memaki zemika lokola baninga. La famille sœur na biso Tatiana yepa meme zemika lokola baninga. Pourquoi Tatiana simbi bébé na yete? Tatiana na zemi na ye atika ko expose yango te ndenge ba misusu ba uti ko expose ba zemi na bango awa. Tatiana atika ko ata sonte ke Tatiana azana zemi. Me botala monene ya Nzambe. Botala Nzambe Yesu Kristu Mozaïs na likolo pe na se bandeko na ngai. Pourquoi Tatiana pa simbi mwana yete? Ndenge ba misusu pe ba simbi bana bango. Okutu ba exposa ki ba zemi na bango na kati ya media. Biso nso to yebi ke to aba bantu. Biso to exposa ba zemi na biso te. Moto moindo abombaka zemi tia kokende kobota. Me tomona ki défilé de mode ya ba zemi awa na media. Me bandeko na biso basi oyo Karine Mokondi na Rafine Tumba. Ba exposa ki ba zemi na bango na media. Tala bango na basimbi bana bango. Me Tatiana oyo abomba ki zemi na ye. Asimbi Tatiana oyo abomba ki zemi na ye. Asimbi mwana ye te. Dieu a choisi une autre façon. Ndeko na biso abungisi bébé na ye ya 5 mois. Naoki pasi bandeko. Motema pasi ya 9 mois. Ndeko abungisi mwana ye. Ete ya biso. Ete ya boyeba kobombaka bazemi na bino. Bino bato bo exposaka bazemi na bino na media. Boyeba ape kobombaka bana na bino. Esalaka bien. Modèle boyaka kofinga ko expose bana na ba media. Kofinga bana baninga. Ezaka malamu te bota aboka pasi o ndeko Tatiana azoka na ngonga oyo. Pasi o ndeko Tatiana azoka na ngonga oyo ya obungisa bebe na ye. Motema pasi pasi ya kobota bandeko. Bo batela bana, bo batela na bazemi na bino. Bino pe bato bo exposa ki bazemi. Ndenge Nzambe asali na plan na ye, ata bo expose bazemi na bino, bo simba bana na bino, boku misaka Nzambe bandeko. Po Tatiana akana kite ki ya obungisa bebe na ye na âge ya 5 mois. Akana kite Tatiana na vie na ye akufela mwana na ye pe ya liboso boye akana ki yango te. Mais Nzambe a décidé une autre façon que Tatiana a okufela mwana na ye bébé na ye ya 5 mois. Et puis si passe Tatiana, courage. Courage ma grande, courage. Nzamba peso makasi, Nzamba peso force ye mwana décidé, Nzamba décidé mwana akende. Mais mabota esilite oko botaka mwana mususu Nzamba kosunga. Vraiment bandeko na ngai na eko compatir étant que maman na sœur na biso Tatiana moyembi na biso azape moyembi na kati ya République démocratique du Congo. En tout cas vidéo na ye esalinga pasi. Vidéo na ye esalinga motema pasi bandeko na koki kolekisa ngo te yango na eko pesaka comme conseil na ba mama, comme conseil na basi oyo bozomema bazemi bo bombaka bazemi na bino. Bo batela bana na bino po esala kaka bien. Po komema zemi ezaka entre la vie et la mort. Oka ango ndenge bandeko balobaka ndenge pe bato o baboti ndenge ba vivaka scène yango ya kobota. Donc soko ke kobota osimbi mwana yo kumisa Nzambe po ebele bakenda kobota mwana tikali mama kei. Mama kei mwana tikali. Bozomona mwana kei mama tikali. Mama kei mwana tikali. Donc ezala ministère en Nzambe. Mais pas congolais et comme le quoi j'ai à coucouler moro boye bandeko nanga motema pasi Tatiana. Force à toi ma belle. Courage. Nzamba peso makasi. Nzambo ya zui aiba kozongisela yo lisusu. Neyebi ke kozonga okosimba mwana na maboko. Ndenge soué na yo ezalaki obota. Mais Nzambe a décidé une autre manière à couper lisusu mwana.
merci beaucoup bandeko na comme nanga na suka ba onon bo s'abonner te na kata chaîne na biso eskano so bokuta mena na ba vidéo na biso bo hésiter te ya ko s'abonner soutien na bino ezaka ko s'abonner bisous bye.